mbote na balina so Congo Fora Sesike Zwami bino ezalinga ya animatrice na bino Clarisse Ngwanga te pesi bino merci na balandi nyonso balanda ki émission na biso la fois passée uti koleka te pesi bino merci totoloba merci te pesi balanda biso nyonso za na France te pesi Tania Kabasele mbote te pesi Mabila Charmante mbote na Belgique na pesi Stella Pembele mbote na pesi Naomi Lutete mbote na Kampala to pesi Armand Ngumba babote motema ya Andy Hélène na Canada na pesi Patricia Mwaka na Guillaume Gisimbote Menge. Merci Nabino. L'autre ali koloba l'émission na biso thème na biso ezali violence faite à la femme nazali ngamote na plateau comme d'habitude nazali invité na biso bino na ngai to ko découvrir ce kazali nani auti wapi asala ranini to ko yeba elongo na bino balandi na biso Congo Foras. Merci. Bonsoir invité na biso. Bonsoir. Est-ce que ko yebisa bandiko na biso na ngai moko se présenter ce que ozali nani osala ranini to yeba elongo na balandi na biso Congo Foras. Ok, comme on a Arnaud du côté à Matip, Naza étudiant na Birmingham City University. Yeah. Na Tangara économie na construction. Ok. Ouais. Et puis Naza parmi les membres, les co-founder ya Class Advert. Ok. Ouais. À part ça, ça la seule comment c'était. Naza joueur na beta ballet. Okay. Donc on a beta semi-professionnel na Cassovel. Ok. Ouais. Merci beaucoup, merci Arnaud, merci Nandenge aussi présenté Liboso na biso na balagda biso Congo Foras. Thème na biso tali kolobela lelo ezali violence faite à la femme. On va voir tout ba pona yo violence faite à la femme ezali lokoni ezanini. Well, violence au Tokyo en anglais abuse. Yeah. Donc ils ko take advantage. L'action de ça on comprend bien que ça canne la moto ça. Ouais. Donc ça qui yebi muto ana za faible que yo donc utiliser force na opona au dominer na physiquement, moralement. Donc ouais. Ok, merci vraiment, merci. Est-ce que pour yo violence et ça et pas moi la moi surtout violence c'est ça la ma pour la montagne ça. Des violences ouais, et ça le montagne ça. Donc montagne ça là être aimé à occur donc occur abusé. Donc mon balipé pas occur abusé pour moi si comme paye moi IP pas occur abusé pour bali donc ils appellent ban appellent occur abuse par moi donc ça en général montagne ça. Donc, à cause de la victime, il y a violence. Ok, est-ce que vous pouvez savoir ce exemple pour Oyo? Autant il y a exemple belé, autant il y a exemple à Bana, il y a Mobali. Est-ce que vous pouvez savoir ce exemple quand vous avez la violence faite à l'homme? Violence faite à l'homme? Bien. Donc, Tokyo, le bandit, na Europe. Tokyo, le bandit, ceux qui donc na communauté congolaise. Yeah. Donc ceux qui mobali azali maltraité et pas moi si. Donc pour na tu es bien que un système ya UK donc basi bazana moi privilège. Yeah. Pour les kamibali. Donc basi pi ba ki utiliser ngo na façon roboé pour na abuse mobile qu'on peut maltraiter il cause à physiquement il cause à la psychologically donc il ça bilo mort donc comme how can I say bilo mort boy oh is a dignité quoi like donc exemple bengal mobile nandafu. Ok. Donc moi si par ça la azui mobile mususu ayo côté nandako one is a pona ngeza violence is a abuse ouais pona is a abuse more is a physique mais et que donc playing people psychology donc ça kana moral la moto. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et j'aime me mettre une heure qui te tourne yo cause nini mais ma violence faite à la femme. Pour le thème de la violence faite à la femme, cause nini mais ma violence faite à la femme. Donc cause c'est belé. Donc na o Tokyo lo ba neti na communauté na biso Tokyo lo beza
eza à partir de la culture na biso. Donc culture na biso nde tokola eza que papa mutu aza chef de la famille. La famille. Yeah. Après maman alanda ba ordre ya papa. Donc so tu tali bien na tango kala ezala mingi ke moi si azala vraiment na parole olobate na famille. Donc ezala mingi ke mobali mutu aza chef mobali mutu fa ça la décision nyonso. Donc à partir wa wana eza que batimusus ba comment utiliser pouvoir wana pour na ba maltraiter basi na bango. Donc pour beta moi si ko ça bilo mo boy eza propreté quoi. Yeah. Ouais. La cause pessimisme yango na mteme ba violence fait. Ouais, donc cause wana eza cause moko donc ba cause eza belé cause appelé mutu. Mutu na ndenge na pona mutu na mutu aza na façon na vivre. Donc monsieur sous à cause à laquelle donc comportement nae na attitude nae eza attitude moko violence. Donc yé pour nae à mon arké comment on mutu monsieur à souffrir donc et au même les moi plaisir moko boy donc ça dépend ça entre eza culture eza pe batu eza pe donc au le pe ba loi mboka na biso ndeti Congo ndeti domestic violence eza vraiment projecté na média que oyo marambo sala eza bien te par rapport à Europe soki domestic violence ba teach yango even in school donc mais na mboka na biso eza publicité quoi donc yango wana batebele ba mona on ndeti comme normal. Donc, ils ont un peu encouragé quoi. Ok, merci bien. Si on a qui au Tangi Congo, n'a pas forcément c'est là yo na en Europe, na Congo ici qu'il y a une violence vraiment monnaie à ma case. Donc, na Congo, peut-être pour na ebi vraiment mais pour na awa na awa mingi pour na ebi awa za balwa. Donc, bazana facilité mingi. Il y a que stop violence quoi bazana ba opportunité mais oyebi ce qui biso le wala bala ndabiso qui a au moins la leti ko benga mobile nda pour eza violence moi ça na mobile musa ko tsa bien mobile musa eza violence donc au moins eza le répète eza le rapport pendant ko tolérer non parce que le vivre vraiment eza ba loi donc yo c'est pe na on na ba té eza leur mot répété eza leur mot répété tant tout le ba violence ndeti na ba pays ndeti awa na ba pays ndeti awa toujours ça les mamans et vous appelez na raison donc moi c'est pas que vous en avez raison na lobaki par rapport à ceux qui ils ont raison mon dignité que obinga mobali ninka o fait mobali oyo c'est soni donc o humilié donc maramo bon wana nde comme na niveau violence mais na Afrique na dire que na Afrique c'est plus facile pour na et ça le maki awa quoi pour na awa everyone is informed que ce qui violence c'est ça donc on a facilité au bien la police on a facilité au côté na ba groupe au barokio aider pour na s'en sortir na mamwana. Ok, merci. Nazongi lisuba inviter la biso na vole sika bozali boyo kandenge inviter la biso a ebisi bino na ba question na bino botuna kinga ya nazoloba en plus azoloba zo répondre na nyonso ndeka to salara so Monique a répondre bien te o komeli biso le sena comment tant royamba la sima to kolanda e a royebisa biso a éclaircir biso bien a le baron lisusu bien. Merci beaucoup. J'aime ma métier noir na bodak wamba la pareil bon ba ito tuna est-ce que peut violence ça le rappelle na to ko le la violence na kata banda kwa mabala la mariage to ko le violence to ko beta appelle cela violence na kata mariage. Ouais bien sûr violence là partout donc attends un mariage donc les arara batu donc is two human being donc misunderstanding au gros là ba caractère est différent donc violence est là toujours présent. On va même cet exemple raté. Ouais, exemple que vous en êtes, moi si azo pour Betambali,
Oh, ils l'ont fait. Ouais. Et c'est juste tout le monde là, ouais, moi c'est encore bête mbali pour na ebi l'aime sous mbali encore zongo saté. Oh, point de son ça. Pour na l'aime sous ah tout ça na système à police. Donc police ça a pesa mingi avantage pas moi aussi. Donc pour la ils système en boko donc système en boko tu vandi. Et au salma pe moi ça sali bon pour na ebi que mbali sera à répondre. Yem to dans la faute. On est pesa violence. Donc mbali pas au sala bon. Aïe puis l'aime sous moi si tellement qu'il a balayé moi si au sein de l'oroté à revendre la cara. On les pèse à violence. Donc ouais. Ok. Merci beaucoup. Batu à Belgique, batu Belgique, est-il au lit que na c'était la pembe les nana le tété balo batu tuna et le connu de que ça la poto stopper violence faite à la femme en général à en Europe à en Afrique. Donc, et l'autre que ça là, donc, na vie, na problème n'y a ça. Avant de stopper problème, il faut que non na succès et problème. Donc, par exemple, si tu as un problème, la peuple, il faut que non na communauté. Donc, non, pardon, si tu as un problème na peuple, il faut que na société. Si tu as na société, tu as problème, il faut que na communauté. Communauté is made of family. The kind of a family is made of individuals. The kind of individual. The individual is the man and the woman. Après de tali place nini problème aux autres. Donc ce tu es bisou ça problème au cause à la violence au cause à la caractère mutu. Donc na ba étape les qui ont la vie et affecté moralement à comme na ba attitude morale à projecter violence. Donc il y a que ça mamutu. Donc violence nan ba caractère on est occupé affecté. Donc bana est affecté bana et affecté famille donc etamboli quoi. Donc ce que tu conseilles ça ndeni pour te stopper violence. Kasi ya mwana il faut que na succès. Ouais, tu que na succès ali kambo. Pour la c'est le binde tout le bas. Donc pour la Congo, pour la mingi na communauté congolaise. Parce qu'il y a violence c'est ça, il a vu en général. Ouais. Tout en général, c'est le binde ti na chande ti tout le bas na cadre ya Bible. Donc na cadre ya Bible, c'est tout ningi total to erase violence. Il faut zonga na construction ya monde. Ndenge nzamba clear mukili, ndenge mukili ifale zala, ndenge nzamba clear mutu ndenge mutu ifale zala. Soki to yebi ndenge mutu azala ba caractère mutu ndenge nzamba ndenge mutu azala. Soki biso nyonso to attain to be like that, then violence est aussi là. Donc faut biso donc epsi biso ba inviter na biso que faut to zonga la ndenge nzamba kila biso pour violence ici là. Non, il faut to ndena obi bongo to zonga nzamba kila biso to zonga na source ya to being efficient human being. Bobo la ba sambela te parce que ba to misu ba sambela ba on te misu ko ba ignora que nzamba existe te. Ouais, bien sûr. Bien sûr, one is a fact. Nena loba, ezaki faut to tu es succès ali kambo. Pourquoi violence en Jérusalem? Pourquoi Jérusalem? Est-ce que ça faute ya moi si? Tu es faute à Mobali. Si tu es faute à Mobali, et là on est les salles, ils ont poussé à Salama Kambana. Et pour ça l'appelle les passé nae, et là qui que y pas non mon qui papa nae to bande connaît mon bando salango. Yes quoi comme mon qui est comme normal. Donc azo dia zo salango qui est comme le rôle là. Donc héritage moi il est qui na famille. Non, particulièrement. Donc et azo salango ye na moral nae azo mon ma bête pour na mon batim sous basala kan. Parce que ce qui muto zo sala violence pour na yo mon ngeza violence mais pour na ya mon normal and elo ni okoye bisaye parce que y a ça ba m ça ba raison mo est valable azo sala on lo ni yo ye bisaye. Elo okoye bisaye lo continue za que soki mutu nsusa sali yo likambo yo sala mutu est-ce que yo sepela to so basali yo mwana na yo to ndeko na yo to mama na yo to papa na yo est-ce que yo sepela. Donc so réponse za que yo sepela te basali lo kwana
le roi n'est déjà rond. Ok. Les toyo comme des qu'on biso de bitumba na est bon et aussi la bitumba où tu les na est ba famille bela pas qui violé devant ba maman ba qui violé devant bana ba qui violé devant ba parents na bango ba soda wana banda pour sala ngo em soit une raison valable to siko bazo landa peut-être ba landa biso ne mission na biso lo nyoko yibsa ba o ba sala qui on a est lo nyoko c'est parce que ba maman o ba violé qui ça ba biso ba maman muto bota rabino siko bino bo sakai na biso na l'est lo nyo yibsa bango sika busu basola to ba kolanda biso ne mission na biso eloko na ko yebisa bango ezaki baza mal formé donc pona mutu déjà soro sala mutu mususu mabe oza mutu moko oza mal formé quoi donc soro sala mutu mabe na vie donc oza mutu moko oza mal informé premièrement et puis elo ozo sala il faut mettre non yo moko na osala pona biso nyonso dans la conscience donc mutu nyonso tango asala likambo aza na conscience donc conscience na oyebisa o so likambo yo eza likambo bien to eza likambo mabe donc bato bazosala makambo wana bazosala yango à partir ignorance donc baza ignorant na makambo bazosala et puis bazoyeba te ke makambo bazosala eza affecté kaka bato wana basali yango te mais affecté bango moko mpe lisusu mpona bango mo mpe un jour bakoki ozala na bana donc baobi ke oyo tosalaka awa efutamaka awa donc basoda wana mpe baa bato ndeti biso baa mpe na bafamille donc yo ntango osala famille motu mosusu bongo so estce basali yo na famille na est-ce que yo osepela ok, merci Mingi pour la réponse. Na moni réponse wana et c'est félicité de dire parce que nga bino na za ko sepela parce que la moni invité na biso à répondre kitoko bon la invité pour la bino quoi neka to sala beaucoup mais la biso na Facebook atela ba comments na la vidéo beaucoup mais la biso et que ça biso bien ko soulager biso pour mbala sima to sala rande to yo kana kina bino awa tokomi na suka invité la biso tokomi na suka émission na biso na liko pesa la batu nyonso ya France mbote na pesi Mabla Charmante mbote na pesi Des Makilu mbote na pesi Diamant Lili Lunda mbote na pesi Andrea Motema Kevin mbote na pesi Garçon Privilégié mbote na Belgique na pesi Etiloli kina Naomi Lutete mbote na Canada kuna na bosa nte Patricia Mwakala Guillaume Rissi na Kinshasa na bosa nte Ardi Zayako, Jipela Nzinga Chandira, Corneille Vatomene, bino nyonso la pesi no mbote bele merci na ndenge bo lexe ki ton la bino ya Rolanda biso merci na ndenge bo komela ki biso ba question na bino merci na ndenge bo pesa ki biso courage merci ndenge bo corriger ki biso bo lembate la rosala mbala esim bo lobela ka biso toujours so mon something et c'est pelisibilité bo continuer ko corriger biso tozali awa pour la bino to ko sala rande to yokali nazongela inviter la biso est-ce que ozala liloba suka ya ko ebisa ba inviter attaque question ngala tunyo to ko ebisa ba landina biso ya Congo fora so bali ko landa biso na ministre merci alors on a que le besoin que donc par rapport à ce sujet de violence, violence est wrong. Donc les attaques qui a tout ça on pas m'bali tout moi si tout moi donc violence en général, ils a bien été pour na les cambozo ça là ils a affecté mutuana. Ils a physiquement moralement payé au baby sa moto à venir. OK. Donc dans le cadre de la famille c'est ça qui est biso africain donc il faut tout comme understand que les cambozo ça là donc yo au comme on a fait dans les lots mais et fait dans yo ko sala na fitir donc yo ko sala les cambo ani si muto na bosana mais et fana na mutu na ay ko manifester ba fait nango et pas mutu sus donc violence eza wrong pona sori o oningi mutasala o mabete yepi osa mabete. OK, merci. Est-ce que ça libanga te mbote pesa ba famille ba Holanda yo tu ba camarades ce que saluer bon les passages c'est ce que et la pesi
bato nyonso oyo baolanda biso mbote donc bato nyonso baa na Congo napesi mbote pa bato nyonso ya classe adverte et puis donc moto nyonso oyo aza connecté na Congo France donc beau supporter mouvement oyo toujours créé et puis merci beaucoup. Ok, merci. Divine Kalulendo da Bosanyote, mille Tuzevo la Pessu Bambote Belé. Merci Nabino. Patrick Moukeba kuna ici la Pessu Bambote Belé. Tomoya Nimbala Sima. Merci Nandenge Bolanda Kibiso. Merci Nandenge Bozo continuer Kolanda Biso. Nzambe a continuer tout ça Pambola Biso. Merci beaucoup. Danser la rumba, Samuel Eto'o prend Georgette, David Monceau et son diamant noir, Nathalie Koa, père facile à garer.